ingeta, bokota, cher Congolais, bokota, awa makambo eye, awa dossier eye, situation oyo eza situation oyo etali ba Congolais nyonso. Toza na posa ya bandeko na biso ya ba Congolais nyonso bayoka makambo nini ekomeli Corneille Nangaa. Bandeko nanga eza kaka makambo dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo nde makambo. Grande ma joie de vous retrouver encore sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo oyo toyeli bino lisusu Corneille Nangaa nini ekomelie, Corneille Nangaa makam nini, Corneille Nangaa akufi, Corneille Nangaa dossier nini, Corneille Nangaa nini. Mituna déjà eza ebele, la plupart de gens surtout bazo mituna eza nini au juste. Et d'ailleurs na utaki kozwa bo ba appel ebele bato benga mama Étoiline, eske makambo oto yoka ya Corneille Nangaa ke akufi eza ya solo, ya Corneille Nangaa ke bato mosusu ba otuna Corneille Nangaa se retiré eza ya solo. Je m'excuse, nyonso lelo tokoloba awa na émission na biso ya lelo ya oyo ezo komela ato ekomeli Corneille Nangaa. À part ça, tozo beta pe lisusu masolo ya ndeko na biso oyo ya roulage oyo akufaki na cortège ya premier ministre. Situation ezokende ndenge nini plutôt bato ebele, la plupart des gens bengi balobi non. Il faut justice et salema. Pona bandeko mosusu o bayebi explication ya makambo nyonso ndenge elekaki te, tozoti la bino video nyonso bokoyoka kaka ndenge ezalaka. Avant na ya kokota na mozindo ya mwa makambo na biso ya lelo ekozala malamu na ya kosensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, na chaîne na biso tokosenga na yo o s'abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kusala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kane to beta masolo lelo oyo to yeli bino Corneille Nangaa bandeko nangai. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, Kimobali et Salakate, Beza Moukier, Mama Azo Sepelate na mbetu, na gavke, la muki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La
la santé n'a pas de prix. La famille, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge bayebisaka biso batela santé na yo, soki okobatela santé na yo te, mutu moko te akotikala kobatela santé na yo. Yango eza toujours ya mutuya, yango eza toujours malamu. En tant que mutu de partout oyo ozali, soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yoka bien te, benga gafker na lombangu aya kosunga yo na ndenge pe na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko linda bukulu bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na mama Lisi Pitu Pitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote ka ndenge ezalaka na ye moko la parisienne ya Tongo, madame Judith Tiampovisa, bambote nanga na Franesse NM, Francielle NM, et pourquoi pas Amos Kazadi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mokolo ya lilo le 3 avril 2025. Soki obotamaki le 3 avril, en tout cas Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso o baza na matanga kande tolobaka toujours et encore na bino que no tango matangi yaka eye bisaka mutu te ke non lelo nazokende pa bakingandi lobi kuna na okende pa bakingandi te. Matange yaka na cadre nango, na système nango, na ndenge nango ya kibo matanga. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga, papa kufi, mama akufi, yaya akufi, noko akufi, tata mwasi. En tout cas toye penza ko présenter bino ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Courage courage na bandeko na biso nyonso o bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Mosusu peut-être eza musala oluka musala pendant des années, pendant des mois, musala emonanaka te. En tout cas peut-être côté na yo eza mabota ozoluka mabota na banzela nyonso, même mabota ezosimbaka te. Mosusu eza libala bandeko na yo nyonso ba camarades nyonso babali, mais de ton côté ya yo ezosimbaka te. En tout cas na ye kopesa bino ka courage ka ndenge Bible yebisaka biso que car rien n'est impossible à notre Dieu. Donc totie la Yesu ka kondima na biso ata soki lelo isimbi te toyebi ke lobi kuna ekosimba situation ekochange nango na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga ka ndenge boyebi tozomeka kobongisa plateau na biso, tozomeka kobongisa mwa place na biso kosalela ba émission yango toye kosenga na batu nyonso o baza na bonne volonté ya kosunga mama Étoile chaîne ekende liboso tala kaka eza chaîne o toyaka ko informer bino. En tout cas oza na besoin ya kosunga chaîne na biso ekende liboso, numéro na biso yango wana, tindela biso message tokoyoka yo na ndenge moko ya bien. Oza na ba caméra, oza na ba micro, oza na ebite na nini soki eza mbongo lingi otindaka mpona kosoutenir mosala mama Étoile. En tout cas bozala libre, nzambe ya lola akopambola bino. De l'autre côté oza na besoin ya publicité na yo elekaka chez Étoile Nines TV na ebite business nini osalaka, otekaka bilamba to ozalaka na babiloko osalaka, oza na besoin clientèle, oza na besoin oyebana ka ndenge ezalaka. En tout cas ko hésiter te mpona komela biso toza wana tosalelaka bato ba publicité na ndenge moko ya kitoko ya business na yo ekende liboso, ezala kolata ya ba marié, ezala ba maquillage, ezala nini o nyonso, ezala makambo ya construction, ozalaka na mosala osalaka, oza na besoin ozwa clientèle ebele. En tout cas bot contacter biso na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà la famille toye lisusu lelo awa na dossier ya Corneille Nanga ka ndenge boyebi Corneille Nanga mbutu ya makasi. En tout cas atie Félix Antoine Tshisekedi mal à l'aise et comme qui na ta moko na yebite, c'est comme si Félix Antoine Tshisekedi akoma ki ata na butu ko kanga misote. Pourquoi? Parce que chaque jour ezalaki toujours ba dossier ya Corneille Nanga, ba dossier ya Corneille Nanga. Et du coup toya kovanda ka boye, toya komona quelques vidéos ya Corneille Nanga o ya sali.
En tout cas, la plupart des gens se posent mille et une questions. Est-ce que c'est bien lui, Corneille Nanga, to eza mutu mosusu? Naboyi nanga kokota penza na profondeur ya makasi te, mais na kolinga natiela bino d'abord quelques vidéos ya Corneille Nanga oyo aye kosala message pour na ba congolais. En tout cas na olinga penza tolanda message na ye na bokebi nyonso tolandi yango, et après na kozonga po na ko continuer analyse nanga kaka ndenge tozokende nango. Boyo kanano message ya Corneille Nanga, et après tokozonga po na koya kosala analyse. À tout à l'heure. Très chers camarades de la diaspora congolaise, vous qui avez choisi de rejoindre la révolution afin de défendre la nation contre la dictature, le tribalisme de M. Tshilombo, de protéger la Constitution et de promouvoir la bonne gouvernance, la cohésion nationale ainsi que le vivre ensemble. Vous qui êtes aujourd'hui réunis pour une cause juste et noble, et vous tous qui, de partout à travers le monde, travaillez jour et nuit pour le changement. Avant toute chose, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales et les plus sincères au nom de la coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo que je dirige avec mes collègues Bertrand Bissimois et Freddy Kaniki. Je vous transmets également les salutations chaleureuses de notre coordonnateur militaire, le général-major Sultani Makenga, qui, comme moi, suit au quotidien le combat combien louable que vous menez pour le triomphe de la paix, de la justice et de la vérité. Vous qui venez de la Belgique, de la France, de la Hollande, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique et autres régions du monde, soyez fiers d'appartenir à la grande famille des révolutionnaires qui apportent le changement holistique en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir de vous en féliciter et de vous encourager à porter toujours plus haut l'étendard de notre lutte, mais mieux encore des projets de refondation de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez bien le constater, cette libération partie de Bunagana nous a menés à ce jour jusqu'à Goma et à Bukavu, par la volonté de Dieu et des millions de Congolais qui croient en cette cause et qui nous appellent et nous réclament désormais dans tous les pays. Chers compatriotes de la diaspora, oui, vous avez raison de rejoindre la lutte. La diaspora constitue en effet l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo aux côtés des mouvements politico-militaires, des partis et regroupements politiques, de personnalités et des plateformes de la société civile. L'apport de la diaspora est significatif dans la vie économique et sociale du pays aujourd'hui rongé par la misère. Ceci étant, notre lutte se résume en 4 mots: l'engagement, la détermination, la discipline et le sacrifice. Il y a de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour cette révolution et beaucoup continuent à s'engager jusqu'au sacrifice suprême. Pour les honorer, il est impérieux que chacun de vous s'approprie ces combats et devienne ambassadeur de l'AFC dans sa famille, son quartier et sa ville, parce que notre révolution constitutionnelle mérite ses inscriptions dans la rubrique bravoure de l'histoire de notre beau pays. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à toute la diaspora. J'ai bien dit toute la diaspora. Parce qu'avec notre révolution, la diaspora ne sera pas sélective. Elle ne sera ni un groupe d'amis, ni un groupe d'opportunistes. Bien au contraire, nous ouvrons les portes sans distinction aucune aux meilleurs d'entre vous selon vos domaines d'expertise. Ceci pour permettre à notre pays de rencontrer tous les défis de la nouvelle ère, un État respecté, un peuple réconcilié et une nation digne. Notre révolution poursuit sa marche inexorable pour plus de justice, plus de liberté et de prospérité dans le vivre ensemble de tous les Congolais. Mobilisez-vous davantage à accompagner l'armée révolutionnaire congolaise pour le triomphe de nos valeurs. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Alliance Fleuve Congo.
Vive la diaspora congolaise. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous remercie. J'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Voilà. Nabandi ebele abatu totu koyoka moi message ya Corneille Nanga ndenge ya lobi bande konanga. En tout cas, situation oyo. Bon, otala déjà ba vidéo au Corneille Nanga asali. Eza ba vidéo moko ezotambola surtout sur les réseaux sociaux. Ebele abatu bazo betelango lisolo, ebele abatu bazo lobilango. Tomonaki quelques commentaires ya bandeko na biso ba congolais. Eza na bandeko na biso ba congolais mosusu oyo ba appuyer Corneille Nanga, ba appuyer balobi en tout cas ezaka boye continuer nango ka bongo ka ndenge zalaka. Bato mosusu ba appuyer Corneille Nanga ke yonde okozala président ya surcir na mboka na biso. Mais il y a aussi d'autres personnes oyo ba ye de leur côté ko finga Corneille Nanga balobi ce que vous en avez besoin que la président en tout cas que la malamu okende na nzela ya bien ke pona okende na nzela ya kobomaka bato nga penza na ye pona komeka kosala mwa analyse nanga la famille. Je sais que ndenge toza boye nous sommes des Congolais mutu nyonso ndenge toza boye mutu nyonso azalaka na besoin de la président un jour mutu nyonso là je le sais. Ezala biso basi ezala mibali mutu nyonso azalaka penza na rêve wana. Mais ekozala malamu soki ata oza na besoin ya kozala président un jour de la république ezala bien olandeli ba parcours ya kozala président te olinga ozala président na makasi pona koya koboma ebele ya bato. Toye koyoka message awa na suka Corneille Nanga azosenga bolimbisi. Bandeko nanga tosolola nanu, tosolola s'il vous plaît. Après des millions et des millions de personnes au Corneille Nanga abomisi na est mboka na biso. Lelo oyo Corneille Nanga yeko senga bolimbisi, moi je suis sûre et certaine que c'est parce que Paul Kagame a se retiré na ye. Amoni ke côté na ye moyen akotaka lisusu na mboka na biso Paul Kagame ezate. Siko moyen a soutenir ye Corneille Nanga ezate yango ye Corneille Nanga lelo aye ko se retrouver azana soutien lisusu te amisengela bolimbisi parce que akomi exposé. Ebele abatu biso nyonso tomonaki awa président bakendaki kokutana na Kagame na Qatar. Place oyo bakendaki ko exiger bango cesser les faits kimia ekota. Place oyo bayebisa bakebisa Paul Kagame a se retiré na mboka na biso. Au-delà de ça, ba pays ebele balobaka nini ba Union européenne eza ba pays ebele oyo eye kokata ba contrat na Rwanda kaka pona makambo o Rwanda akomaki kosala na est ya mboka na biso. Alors eye kosala ke ba pays mosusu eye ki ko se retirer na salela bino d'ailleurs analyse wana ya koloba ke déjà nani Kagame aye ko yebisa ba Rwandais ke ndenge za boye situation na biso ezokende mabe, donc tozala préparer situation surtout sur le plan financier ezokende déjà mabe toyebite e kozwa tant combien déjà na ba banque na bango bandeko nanga ebele ya ba travailleurs balongola bango misala. Pourquoi? Parce que misala ezala kité usine na bango ya rafine balongola plus de 5000 personnes
oyo bakomaki kosala lisusu te. Pourquoi? Parce que ba or na ba diamant nyonso oyo babandaki kosala na usine na bango eza ba or oyo ebando bima na Congo na biso. Alors comme bakataki ye kaka Paul Kagame kokota na Congo, moyen asala lisusu ba va et vient na ye oyo abando sala na Congo ezate, moyen aya kosala ki moyibi na ye lisusu na Congo oyo abando sala na Congo na biso eza lisusu te, ba ye kokata ye yango bomonaki akendaki déjà ko lancer message na Rwanda pona koyebisa bango ke non ndenge eza boye situation na biso surtout sur le plan financier et kozala situation moko ekokende mabe. Alors, tant à moni kenzela ya kokota eza lisusu te pona ye pe de son côté, ngana ndenge nazo monela, aye siko ko sondola pe Corneille Nanga. Tango ye Corneille Nanga pe aye komona ke, na minute ba sondolinga, c'est fini pour lui. Yango lelo oyo Corneille Nanga nde conscience ye ko zonga ye aya ko senga bolimbisi na ba Congolais après avoir bandiko nanga ko bomisa ebele ya ba Congolais. Lelo oyo na Est, il y a de ces familles bandiko nanga bilo mosusu photo lobaka. Il y a de ces familles oyo papa akufi atiki mama na bana. Il y a de ces familles oyo papa na mama nyonso bakufaki. Bana batikali bango moko. Il y a de ces familles oyo bango nyonso bakufa. Donc génération mobimba ekufa. Ata kutu kombo ya famille etikala lisusu te. Kaka pona ba makambo anyanga, soki nanga. Lelo o bandeko nanga ye nanga Corneille Nanga aya kozonga lisusu pona koya kosenga bolimbisi na Congo na biso. En tout cas ezaka pasi ezoka musanga komona ba Congolais ebele lisusu lelo o bazo encourager Nanga. Je n'en disconviens pas la famille, mais soki Nanga ayaki na nzela ya bien. Ata kutu mzee Kabila tango akotaki na pouvoir ya koya koboma batu te. Ayaki kobundisa nde Mobutu, ye objectif na ye ezalaki kokendeka kobundisa Mobutu. Mzee Kabila akotaki na pouvoir te ke no yango wana abomaki batu kingandi, yango wana abomaki atikala koboma na ye te. Ye Nanga si réellement azalaki na posa penza, posa tolobaka posa ya pouvoir, soit alingaki akendo bundisaka Félix Tshisekedi, soit normalement il fallait azela parce que toza na République démocratique du Congo, toza na République ya autoritaire te, mais plutôt démocratique oyo mutu nyonso aza na droit ya kokende ko voter, mutu nyonso aza na droit ya kokende ko pona o président nini alingi. Mais ye ayaki na système autoritaire, alingi a s'imposer, alingi a bomisa batu pour que avanda na kiti ya bo président. Siko orovanda na kiti ya kibokonzi après avoir koboma batu. Batu nini bakosalela yo confiance? Batu nini? En tout cas bandeko nanga ezoka mukisanga lelo oyo komona ta bandeko na biso ba Congolais mosusu oyo bazoko appuyer Corneille Nanga ke yo salaka makasi na yo nyonso ozwaka kibokonzi, salaka makasi na yo nyonso ozala président. En tout cas bandeko nanga ezaka pasi pona Congolais. Donc bandeko o babomi na Est ya mboka na biso bino wana nyonso bozo mona ngote. Kandenge bino bozo appuyer ye lelo azwa kibokonzi, bobo sana pete ke kozala pe na mutu mosusu pe tango ye Corneille soki kandenge bozo sambela azala président lelo oyo soki azwi kibokonzi kozala pe na mutu mosusu oya koya lisusu na makasi na ye, oya koya lisusu na bitumba, oya kolinga lisusu aya kobundisa pour que azwa kibokonzi akozala. Comme ça Congo na biso ekobando kenda aka bongo. De l'autre côté ba population nde ezo kukufa, bango bazozwa na bango kibokonzi na makasi. Mais tandis que soki boko encourager yete boko lobaki non papa il fallait ozela aussi obomisi déjà bato ebele moya to pesa yo kibokonzi eza lisusu te. Parce que na ndenge akendela kin bandeko nanga il faut to lobaka vérité. Na ndenge penza Corneille Nanga azwaki makambo akendaki nango na nzela ya bien te, akendaki nango na nzela ya bien te ata mukete. Donc soki Qatar wana ayaki kotia kimia te, soki Union Européenne ayaki kolongola ba contrat te na côté ya Paul Kagame, donc ti lelo ye Nanga alingaki kaka abundisa Congo, abomaka bandeko na ya ba Congolais. Mais ba Rwandais wana bavandi baza na bango bien, na pays na bango makile ezotangaka te, na pays na bango makile ezotangaka te. Bino moko bozomona après kaka
nini Paul Kagame koya ko se retirer ka ndenge bakataki ye makolo na maboko moyen akota na Congo na biso ezate. Est-ce que bozo yoka lisusu mbutu makasi na est mboka na biso? Donc tout ça justement pour vous dire que ye nini Paul Kagame yende abanayi kokonza makambo wana nyonso ba Corneille nanga baza sima azotinda bango bokendo sala boy. En tout cas c'est dommage. Ezo sala pasi komona bandeko na biso ba congolais. En tout cas on amona ki na ba commentaire na kamwaki penza na makambo o nyonso eleki na kombo penza ya Corneille nanga. Je ne m'attendais pas à ce que ba congolais mosusu bakoya ko telema pona ko betela Corneille nanga maboko. Na bandaki ko s'attendre penza te. Na bandaki ko s'attendre ata mukete ata soki bolingaka Félix Antoine Tshisekedi te. Mais kovanda bandeko nanga na mutu oyo boyebi ke ndenge aza boye abomisi ebele ya bandeko na biso ya ba congolais. Lelo oyo tokomi kokunda se kokunda ba famille ebele oyo etikali sans papa etikali sans mama pona Paul Kagame pona Corneille nanga. Mais aujourd'hui vous vous donnez la peine ya ko banda ko sala na ba commentaire que président na biso kalate yondo kokota na pouvoir. Ezaka pasi ya makasi. Congolais lamuka, Congolais fongola miso, Congolais tika distraction. Yango na lobaka toujours Congolais place yaba makambo buzoba nde okomona Congolais place azalaka concentré. Mais soki eza makambo oyo etali makambo ka ndenge ya pays na biso, makambo oyo ifo mutu Congolais ozala concentré nde place okotika la komona mayele ya Congolais te. Mayele ezalaka te. Mais soki tokoti na ba TikTok kuna ba ofinga ka bato okomona combien ya ba congolais bazokende ko intervenir kuna parce que eza mafinga. Mais makambo oyo etali pays na bango moko okotikala komona congolais aya kosala bisala sala na yete. Okotikala komona congolais aya na ba raisonnement na yete. Donc bona bango ka ndenge bayoki message ya Corneille nanga ye kosenga bolimbisi c'est fini. Balimbisa Corneille nanga bapesa Corneille nanga chance yebe azala président akonza pe mboka na biso. En tout cas c'est dommage. Babilo mosusu bandeko nanga ka ndenge na lobby c'est dommage. To lobango ka bongo c'est dommage pona mboka na biso. Eza makambo moko ya pasi, eza makambo moko ya soni, eza makambo moko bandeko nanga ezosala penza pasi na motema. Babilo mosusu to lobaka ata soki tolobi ke non oyo tokoloba te mais il faut tolobaka. Congolais lamuka, fongola miso. Travailler conscience na yo. Zala mutu amayele. Soki boko continuera kolala, mboka na biso na ndenge komi kokende. Ekozala kaka président nyonso soki alingi aya kozwa kibokonzi. Ekozala kaka makambo abomaka bato pour que azwa kibokonzi. Mais soki boko teleme la situation oyo ya Corneille nanga ke non jamais. Aza mutu oya bomisi ebela ba congolais moyen to pesa ye chance wana ezate ekote ya kape ba mosusu ata à la longue. Soki mutu aza na posa azala président a oloba na leka na nzela normal akozala na akoya na nzela koya koboma ka batute a olinga aya na nzela normal pour que azwa kibokonzi. Mais soki boko pesa ye kaka confiance awa ba président nyonso ba kobandaka koya ba oloba nini tokendeka na système a Corneille nanga tokozwa kibokonzi. En tout cas, eza pasi ya makasi pona congolais. Bandeko nanga eza ka message ya mukuse oyo na ninga ki penza ko partager na bino ka ndenge boyebi na ndenge moko bien na ndenge moko kitoko. Soki otelanga j'aime te, en tout cas telanga j'aime. Soki osalelanga partage te, salelanga partage. Soki commentaire na yo ezalaki te, tia commentaire. Mais soki ozoya na ba commentaire ya mafinga, en tout cas zala musika nanga. Kotia na yo commentaire te parce que bino congolais place ya raisonnement bozalaka na temps ko raisonner te, mais place oyo esengeli boya kofinga te nde bokolinga boya kofinga parce que na raisonnement ba congolais belé na mitu na bango ezalaka kofinga. Makambo oyo faut bo raisonner normalement. Au mona congolais azalaka na temps ya raisonnement te, ako préférer na ye aya sur les réseaux sociaux pour na koya kofinga ka batu. Et ce qui n'est pas normal. Voilà. Tokomi na suka bandeko nanga, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine.